Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Ensambuza ngemfumo wethu Yesu Kristo yozola kwangitata nzambi wasi yontwadi ongitata mwanda wavelela bika kwa masikilanga muna yetu tukauya kwa yelemvu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. O nkombo ya tata ya mwana pe tata mulimo santo. Lelo ezali mokolo na yenga. Oyo tata nzambe oyo akeli biso asengi yango etopesa ngo mobimba epai na ye. Kopesa ye lukumu pe kosenga epai na ye na mabondeli lukumu na banzembo. Unulumbukia lumingo kinavo tata nzambi munalumbu samba nukasala isalo byawo elumbukia nsambwadi ilumbukia vundu ikina kakutulomba vo twaye kula kiomvimba kwa yani muna bisambu ye muna ngimbululu kadi muna bisambu ina muna tufuti ye kolela mpasi zetu zina za honso zina yetu tulendi malongi mana matulongolo kwa tata pasteur bilumbu bibi ya honso no ndinga ya tata mwanda velela yani vo twakala bana bantumami twantuma mana muna mana maonso makata kutulongela ye mana maonso no makata kutulomba twasadila kadi voto na bana bantumami sitwa tambula kolowa kina twasilwa katuseko vo momo matwasilwa kwa tata nzambi fumu Yesu Kristo tata mwanda velela sika mamonika ko vo sika mavanga mako mafwetika kavangama mafwetika kamoneka idiao tutalongolwa muna ntangu za gonso no uvo twawila ndingase kadi vo tuwidi ndingase sitwakala iluvuva mu kuntia ntangu yesu twakala mpe iluvuva mu munanza yituweni tata nzambi yao tata mwanda velela papa simo kimbangu kiangani beto mosi tutona unulumbukia lumingu mwaka futikala yetu kansi mukuma kiamana masila mase ubankaka sibiza mu bilumu bibye lumingu mpasivo musatambula kina kyabao imao matamoneka kuba mane mukwiza kansi nzenza zakintulumukina bawo mpe batambula kyo kyabao anafulukina batata iba mama mbote taluenga pasivo tolembo yindula kingana kitewanga vondio ensafu betu tuvuidi bankabadianga bikela
musongolo la tuenena bunkyantangu itufutisikama pasipo tunatoti bikela anafulukina voleka tutaleka mbote twasikama tsungula mukinzungi tila kya Yerusalemu yebeto tuvwandanga munkamba ndiatulu zetu mavangu tangu ifweni twatala ndiatulu twatalwa mavangu talambida bikolo vwendi mu Yerusalemu vomavangu makuma kuwaikisa mu Yerusalemu mpila mpasi sotu mwini mpasi tangu ifina mane tangu ifweni twasoba mavangu twalanda kakandinga mosi ya tata simo kimba mkyangani mvwala lulendo kwa yani yena kakwa muntu ankakako tangu ya ingi maana maogelese imana tufuti vanga katukadi buvangi ko mu Yerusalemu mbandu situtanguno diao malongi mama tutavewa imana tufuti sadula ndiatu luzambi mu Yerusalemu kazeko mpova zambi mu Yerusalemu kazeko nona tulenda bonga muna 5 mois fumandongo bokelese batata iba mama mubizunga mpasi tunasala kuna mbuki kaminyo itulu luo mukatuka Yerusalemu basi muna sala kuna mbuki wadamanta mukaminyo numosi watela kulumuga kima kasavila kana bonga kimina kasamanta mukaminyo anafulukine kikatela mana muntu ankantela mane ndio katuka ofulukya muno kikeziningi ya mono keziningi mama yani mbebu ngebukezi muno kizeingiko katuka kakao muno ntele banenge kima mvila kanengile kokela kuna ndimba yambulina dia sama yoyela fumalongo mayoyela mangi ofulubata nwane na munkaminyo dala mavanga maplai yazol tutumunu tunanata matadi kuna kumba suka kuna nangu natadi kanti nsiku tabadi dambi isidi nkata kusaku hondio bulosa tadi losele dia ke tabaka di dambi kondien mbe mu Yerusalemu tasamvindu kuna yetaba kulenda sankata tumene baka bititi tumene sarankata kunyambote ulwaka mumbaza losele tadi ebititi dia ka losele tudidi poto mu Yerusalemu fumalongo mambo mana mamole mana katomasima mafyoti kwani kanzi wasima ekamuma tuanga ngamu Yerusalemu mbimbi yao batata tsungi twenena tsungi ya mpila nkaka batata iba mama mu Yerusalemu tukigana bwingi mu bisalu bibadibundu tukigana bwingi mu siku bya dibundu mvandulu amu Yerusalemu bibya beto kibeni wontangu yina bakutuweni yo kadi muna tukuna bakidingi fina mpe fituwani nanga mkumpila kanti wontangu yina bakutuweni ko tata mwanda velela tulela ndaka ni sala kina kitolenda ni akina kanti tukiye kola mvimba muna bisalu bya dibundu ye muna bisambu nsiku potu hangi didio sitwa yangi diga tata mwanda velela ebeto mpesi lwatabula lusaku muno boko limisanga mingi nakena mwa kikongo mingi makasi pambate maloba mingi tangu tokoloba kana lingala bande ko na bisosu baye bakapenza te surtout bande ko na biso uwa utaka na ngola au basenga ka mketolo bakana una kikongo tolobi mwa mingi na kikongo oyo maye oyo tunazali koloba sikoyo ezali nde maloba ya papa Simo Kimbangu Kyanga ni yemei
koloba ete posa na ye ezalaki azala na biso elongo na esika oyo kasi ndenge elobamaka na bapapa ete na batango mosusu bapaya bakoyela bino oyo bazali ke baponi kaka mokolo na yenga pamba te baza na baoccupation mpe oyo etali leta to basosiété yango emonani ete tata molimo santo na empêchement wana amonani na kati na ndako ya nzambe te kasi lokola posa na ye ezalaki akoma awa maye abongisaki yango biso nde tozali kotransmettre message ya liboso oyo euti koleka na ntina na bosengi oyo tata mokonzi ya bule asengi biso na ntina ya le 6 avril l'an 2026 bikateli esalemaki na misala nyonso ekosalama na kati na Yelusalemi toyoki bamisusu botongi bandako bamisusu kosomba mituka bamisusu bareflexion nyonso wana yango papa alobi ete totosa nano etinda wana pamba te oyo ezali koya liboso ye ayebi biso toyebi te tozala kaka bana ya kotindama ya mibale aye kobakisa bana na biso te bana na ye na Angleterre oyo likambo oyo bosololaki na secrétaire du cabinet oyo etali bobandi kuna bisika ekosalama bandako malamu na poso tozo banda lobi lendi likambo wana malamu esalema na nzela ya papa secrétaire du cabinet po ete yango nde ekopesa démarrage ya misala nyonso wana tozwa retard te namana likambo ndenge tata molimo santo papa simoki mbangu aza kosenga biso mikolo oyo ete tozala bana ya kotindama bana ya botosi bana ya éducation ya malamu oyo ngai naza kobimisa nyonso yango a transmettre biso mpe tokokomisa na biso na bandimi amemili biso musika papa simoki mbangu nkiangani koloba ete lingomba ntango ezalaki na mpasi na maboka babelge banda 1921 te 1959 na 1960 nde esengelaki mpo na ntango wana de 1921 ti kino 1960 tozalaki nanu na maboko ya bato mosusu éducation na bango mpe ezalaki ndenge mosusu donc matei na bango ezalaki ndenge mosusu kasi pendant 1960 à 1959 tozwi bonsomi ya lingomba bapapa baye kofanda esengeli eke tozwa éducation ya solo oyo ekopesa kinya na lingomba oyo mpe ekokesa kinya na kati na mokili mobimba na basosiété to bisika nyonso éducation bitelo yango na ntango wana bayaki kozwa likanisi eke ndenge baklasse efongwamaka bitelo efongwami na bitelo wana efongwami sikoyo esengeli baenseignant to bamaître ntango bazali kotangisa toyebi eke baklasse esalama po ete koyekola ndenge nini okoki kozwa mosala ndenge nini okoki kovivre na société kasi éducation to liteyi ya tata nzambe ekoki kozanga te koloba ete bobangi ya nzambe ezali nde ebandeli ya mayele ntango wana oyo bamonanaki oyo bayebaki solo oyo bamonanaki ete bamipesi bana ya lingomba bamipesi po ete batangisa bana mateyi wana bakozala na classe ebandaki kozala eke ntongo nyonso avant bobanda classe libondeli nano
kosenga nzela epa ya tata nzambe mpe baenseignant ntango baza kotangisa religion eza na kati koyeba likambo ya tata nzambe mpe koyeba surtout likambo ya tata molimo mosantu. Alors emonanaki ete kosala biteyelo wana fo leta ayeba mpe makambo nini oyo baza kotangisa kuna na kati. Mukumba wana koluka baprofesseur mosusu ya musika epesamaka na papa Kisolokele papa Kulutu. Na relation ya papa Kulutu nde ayaki kotala na monde banani oyo bakoki kotangisa na biteyelo na biso oyo ete basala te eke bakende kopesa banzela mosusu na bana oyo ezali ke contre éducation ya tata nzambe yango eyaki komonana eke papa Kulutu akotaki na relation na ba-américain te ba-européen nyonso nde bayaki kopona ba-américain na ba-français na ba-haïtien, surtout ba-haïtien. Ba-haïtien bango nde bakotaka na biteyelo oyo ya tata molimo mosantu ya papa Simon Kimbangu de 1960 soki tobosani te baye kobima à peu près na ba 1980 oyo batangaki na batango nyonso wana bayebi ba-haïtien nini oyo bazalaki ya kopanzana na baekole kimbangiste bana na Kinshasa awa ya Congo Central nyonso ti kuna na Boma yango likambo yango papa Simon Kimbangu Kiangani aye kososola pourquoi oyo ezalaki ete ba-haïtien ete balongola bango na Haïti kuna na mboka na bango baya kotangisa na biteyelo na biso nyonso wana ezali te po ete mutu mwindu oyo akososola esika nini yo utaki ndenge nini okendaki na buumbu ndenge nini kobimi na buumbu éducation nini okozonga na esika na yo ya liboso yango likambo wana tata molimo mosantu apesi biso yango tokosenga baponami oyo baponamaki bapapa Pasteur Ndungi papa Kabemba na papa Elebe bomata awa tolobela likambo wana éducation papa Fumalongo papa Simon Kimbangu Kiangani aye kosenga nzembo na chorale Yerusalemi tango wana bapapa Elebe bozoya Yerusalemi oyembela biso nzembo wana pe oya konyalula ngo na Lingala mana twawa pardon zangule ndinga wazingule ntsango zangule ndinga wazingule ntsango papa Simon Kimbangu Kiangani alobi te atombola mongongo anyanola likambo oyo tata molimo mosantu na nkolo Yesu likambo nini oyo bango bakangaki ete na nzembo alobi ete bokomona ntango na siku lingo kokayiki kokota na mokili kasi bino bolakisa kaka éducation na bino bizaleli na bino ya malamu oyo tozwi epai ya tata molimo mosantu papa Simon Kimbangu mama mwilu mpe bavoila misato période tokomi eza ya pasi me papa Simon Kimbangu Kiangani azongisi biso na raison na makambo nyonso oyo ezali koleka na mokolo na lelo chorale Yerusalemu. Sangule ndinga singule zangu singule zangu zangiza mwana zambi esonga kwaba usulufu isu imvulusi bifu kuvanza kebile mwakwiza o katieno luisonga votwa la nyamvulusi sangule
tusonga ntemwani eutwatambula bakundi tusamba tuingila bakundi tutomba mvulu zivavakalweketiko lotuzindalala tuisongavo tuyalanjani munakosofulu tunatwavavanza tusonga ntemwani eutwatambula tusamba tuingila bakundi tutomba mvulu zivavakalweketiko lotuzindalala tuisongavo tuwalandani munakosofulu tunatwavavanza tusonga ntemwani eutwatambula tusamba tuingila bakundi tutomba mvulu zivavakalweketiko lotuzindalala tuisongavo tuwalandani munakosofulu tunatwavavanza tusonga ntemwani eutwatambula. Merci Yerusalem. Oya bonga maki pona lingala apusa na awa. Pona ku éviter ta mort. Faki soko yibinze mbongo éviter soko ku yebiango. Nantanda soki bo yebiango te albo chanze mbo mususu oya Yerusalem bo yebi. Merci Faki, félicitations. Et mon ami était toujours Rolanda Matei. Pambate, Nzembo, Wana Yerusalemi, Ayembi, Boyebi, Angote, Kasi, Ope Utuko Yemba, et Kangani Namatei. Pambate, Mingi Tozako Mona était Bilaka, Oyo, Batata, Pesibiso, Balaxibiso, on dirait que Salamate, on dirait que Monanate, kasi Faki pe rassurer biso te ata Satan akoti na biso azokotungisa biso kolakisa biso banzela esengeli te kasi tozala kaka na eliki ete Satan azali kaka ekelamu lokola biso nyonso akokoka te na miso ya Tata Nzambe elonga ezali totika mabe oyo tokoti ambiance tokoti ya mabe ya Satan tokanga makaka na likambo o batata balakaki biso po ete nkembo ezali kozela biso na liboso to rate yango te. Félicitations
faki ndengo pesi biso pelite ya nzembo oye kangani na mateto zanango awa Yerusalemu. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosante. Merci kolo Yesu na ndengo pesi biso nzela tomeka kolakisa nzembo eyembami na korale ya Yerusalemu na Kikongo to traduire yango muke na Lingala. Nzembo yango elobi boye na Lingala. Tombola mongongo sakola sango ya mwana Nzambe pe lakisa na banso ete Yesu nde mobikisi. Mipepe ya mabe ekoki kozanga koya te, kasi bino bomi lakisa ete tolandaka mobikisi. Refrain: tobondela tolala pongi te bandeko, toluka mobikisi awa nanu akomi te. Tomimonisa ete tolandaka ye na esika nyonso bakomema biso na mokili, tolakisa pole oyo tozwa. Na komba tata mwana pe molimo mosantu. Amen. Merci papa dirigeant okoki kozonga na yo de topesi nzela e papa pasteur balanda mateyo yo na Bible pe makambo nyonso tata mokonzi abula apesi biso po ete tokoka kotransmettre yango nzembo ya Yerusalemu tolandi yango malamu ekesika nyonso yo ozali landa kaka lakisa bizaleli ya papa Simon Kimbangu ata motungisi ya Satan ezali kolanda nyonso wana te, lakisa kaka kondima na yo oyo ndimelaki yo papa Simon Kimbangu oyo mwinda ya apesi biso papa Stère. Na kombo na tata na mwana pe tata molimo santu tozali kotanga ba chapitre o tata molimo santu apesaki. Tobandi kotanga na mokanda ya Esaya. Esaïe chapitre 43 versets 8 à 13. Esaïe Esaya mokapu ya tukumi na misato nzela ya mwambe kino zomi na misato. Te tokopesa conclusion na yango la Exode chapitre 39 versets 42 à 43. Toko bima mokapu ya tukumi satu na libwa nzela ya tukumi na mibale kino tukumi na misato. Na kombo na tata na mwana pe tata molimo santu. Bomemela ngai bato na ngai oyo bazali na miso kasi bamonaka te, bazali na matoi kasi bayokaka te. Yawe alobi boye, bamboka nyonso ekokutana, bikolo nyonso esangana na kati ya banzambe na bango. Nani ayebisaki makambo oyo esalami? Nani ayebisaki makambo oyo elekaki liboso? Babimisa batemoin na bango oyo bakoki kolakisa ete balongi. Toyoka batemoin wana mpoto ndima ete ezali ya solo. Ngai Yawe nalobi boye, batemoin na ngai ezali bino, bato na ngai. Ezali yo ekolo oyo napona mpo ozala mosali na ngai. Nalingi bosimba na mitema, bondima pe boyeba ete bobele ngai moto nazali Nzambe. Liboso na ngai Nzambe moko te azalaki, mpe sima na ngai ata moko te akozala. Yawe azali ngai, Yawe ezali ngai, bobele ngai moko. Mobikisi mosusu azali te, bobele ngai. Ezali ngai moto na bikisaki bino, ngai mpe moto na yebisaki bino yango. Bozalaki ata na Nzambe moko te ya bapaya. Bino moko bozali batemoin te, ngai nazali Nzambe. Ngai Yawe moto na lobi boye, nakozala bobele Nzambe seko. Moto moko te akoki kolongola eloko na maboko na ngai,
mpe makambo ngai nazali kosala moto moko te akoki kopekisa yango. Toke na Exode chapitre 39 verset 42 à 43 totangi boye na kombo tata mwana peli mosantu. Baisraelite basalaki misala nyonso wana ndenge penza Yawe atindaki Mose. Tango Mose amoni ete basalaki nyonso ndenge Yawe atindaki, apambolaki bango. Na kombo na tata na mwana peli mosantu. Na kombo na tata na mwana pe tata moli mosantu. Tolandi introduction ya nkolo, tolandi pe loyembo oyo eyembamaki na chorale ya Yerusalem. Ete to tombola mongongo to témoigner solo ete yende azali nzambe. Chapitre touti kotanga papa Mfumalongo papa Diangenda apesaki bisongo na centre d'accueil na le 28 octobre 1989. Lelo tata molimo centre adjongeli yango na le 2 octobre 2025. Donc ezali na importance monene 4 na biso. Tozali kokende mbango kaka tokopesa rôle mosala ya oyo azali aponami pona kotatola. Donc témoin biso ba sonne tozali wana lelo biso nde tokomi ba témoin ya tata molimo centre na oyo azali koloba oyo azali kosala nde tozali koyoka. Papa Simon Kimbangu azaki témoin to motindami ya nkolo Yesu. Ba papa bazalaki ba témoin na misala oyo nyonso tata molimo centre papa Simon Kimbangu asalaki, ba yokaki, ba monaki, ba transmettre biso yango banda ebandeli ya musala tina 1960 ndenge nini papa Simon Kimbangu alingaki lingobe kozalela, ndenge nini alingaki biso bandimi tokozalela, na ndenge bayebisi yango na kati na biso bakei koluka ba professeur ndenge papa uti koloba na biso mpote baya kopesa biso éducation, bapesa biso orientation, bapesa biso instruction oyo kosunga biso mpote to yeba kosimba pe kotambwisa lingomba. Lelo mpe ekomi tour na bango, ezala tata molimo centre mokonzi ya bule mokonzi ya lingomba, ezala ye moko papa Ntsonga Nzila, bazali ko récapituler biso makambo oyo bayokaki oyo bamonaki epai ya batata yango nde baza kolakisa biso. Yango tobenge te solo motatoli te témoin azalaka mutu oyo alobaka solo, ata mpasi eye ata tribulation ya ndenge nini eye, mais mutu oyo azali témoin alobaka kaka solo. Mpo ete na ntango na biso soki tokokweya mpo na ntina na mpasi oyo ezala kati na mokili tokosambisama, sengeli tokangama na likambo toloba solo na oyo toyokaki oyo tomonaki na papa Simon Kimbangu. Témoin to motatoli atosakama ye oyo parce que ye mutu amonaki yango, ye mutu ayokaki yango, ye pe azali mutu ya liboso mpona kotosa yango mpe mpona kosalela yango mpote musala yango oyo ayokaki oyo amonaki ekokende liboso. Mosakoli motatoli to témoin azali mutu oyo alakisaka baninga nzela pote ba oyo bakoya génération ekoya nsima batambola sembo batambola lima babungisa te to batransforme te likambo oyo bango bayokaki to bango bamonaki. Ndenge tozali komona na yango surtout na tata Ntsonga Nzila azalaka très sévère soki obebisi énoncé moko to date moko akoreprendre yo sur place parce que ekota na bongo ya bato te bakoka kokende nango mosika. Témoin asukaka kaka na kopesa témoignage te ke opesi témoignage esuki wana to lokola tozali batatoli esengeli oyo toyokaki oyo tomonaki to aplike yango pote baoyo baza kotala biso na mosika bandimake solo makambo bato bazali koloba ezali ya solo.
donc tozala baambassadeur ya solo ezala na biso moko ezala na bafamille na biso ezala na kati na mokili bato bamona ke solo baoyo bango nde bana to baponami ya papa Simon Kimbangu mpo ete tolonga na makambo nyonso wana esengeli tozala makasi na losambo osoki tozala makasi na losambo te na batentation nyonso oyo ezali koya na kati na mokili tokoka kolonga te mpo tolonga ezali likambo yango na bamono batindaka biso ntango nyonso mabondeli na ntongo mabondeli na bangonga mabondeli na mpoko babeko ezali mpo te tolongisa likambo oyo bisala lingomba touti kolanda awa secrétaire ya cabinet auti kotanga maloba oyo mokonzi abula apesi parce que amoni ke léthargie ezali kati na biso mouvement moto ezali nanu te nzoka nde mikolo ezali kokende esenge na biso toza biso nde tozali lelo kotatola bango bamonaki bayokaki bapesi biso yango ndenge ekosalamela ndenge lingomba ekozala ndenge nkambo ekotongamela yango na nde bazali kopesa biso likambo wana batata bamama likambo oyo kosala mosala ya lingomba kozala batémoin ebandi epai na biso te bapotre mpe na ntango na nkolo Yesu acte chapitre 1 na verset 6 tina verset 8 soki otangi yango komona yango ntango Yesu azali akabwali na bantoma azali alaki bango bapesi ye motuna ete ntango yango na nde kokokisa bilaka bokonzi na biso kozonga yabi te makambo na etali bino te makambo wana tata kaka yebi ndenge abongisaki yango me kasi bino bobongisa mpo te bokozala batémoin na ngai na kati na mokili génération oyo nkolo alobaki te bobongisa bokomona ngonga oyo tata abongisaki bokoka yango nde ekoki kati na biso na 4e génération yango na esenge na biso tozala bana botosi tosala mosala oyo na etingia mpo ete tokokozwa mapamboli nani kati na biso aza na besoin mapamboli te ebotosi na ngai botosi na yo yango nde ekomemisa yo na nzela na mapamboli na ntina na botosi na kosala mwa likeseni moke kati na botosi l'obéissance na soumission likambo ezali très important batata bamama parce que tozali kozwa makambo mingi na négligence yango eza kozongisa biso nsima botosi en général yango elakisaka kondima ya mutu yango elakisaka confiance ya mutu yango elakisaka monene ya mutu vis-à-vis na oyo yo ozali kondimela mais yo ozali kondima papa Simon Komanza Molimo Centre moza na botosi te donc oza na confiance na ye te oza na kondima te ozali koloba eloko mosusu ozali kosala eloko mosusu botosi yango na ekokisaka accomplissement de promesse mpo te bilaka ekokana ezalaka na nzela na botosi soki botosi ezali te bilaka oyo balakaki biso tokomoma na yango te tata uti koloba na biso siko te solo soki botosi ezali nde kimia ezali na kati na mokili nde nkinda ezali katikati na bato te mpo te botosi yango nde ekopesaka makambo nyonso wana nazali kopesa ndakisa botosi Genèse chapitre 12 verset 1 tila verset 3 Abraham azalaki na mboka mosusu na Mésopotamie me Nzambe abengi ye apesi ordre atika mboka na bango atika biozwi na ye nyonso azalaki nango akende na Chalde esakana esika ye alakisaki ye kokende batata botala affection otika baboto otika bakamarade otika manso bozwi okende na mboka mopaya oyo oyebi te Abraham abimaki akendeki me ntango abimi akei kuna avandi na mboka mopaya me na ntina na botosi azwaki promese ete akokoma tata na mabota mpe na nzela na ye bato oyo nyonso bakotosa ye bakopambwama oyo mpe bakolakela ye mabe bango mpe bakolakelama mabe donc Nzambe azwi responsabilité azwi charge ya mutu oyo atosaka ye azalaka na responsabilité ya Nzambe azalaka na charge na contrôle ya tata Nzambe mais kasi soki ozali na botosi te Nzambe akotala yo mpe te ndenge alobaka te nayebi yo te ekozala mpasi na mokolo wana yango wana tomesana na kobotosi kasi tomesana na kosengaka bapardon te ezaleli wana elingi kokɔta mingi na kati na lingomba ezali malamu te tomesana na kozala na botosi toyoki totosi mpe tosali
me tosala na bizalite te tosala te mpo te soki nzambe asiliki tosenga bolibisi wana tokokende te. Yango na nde na 1 Samuel chapitre 15 verset 22 à 23. 1 Samuel 15 22 à 23 balobi na biso te botosi eleki mbeka. Histoire ya Saul toyebi yango ndenge azangaki botosi na oyo nyonso ayelaki ye. Yango tozali kosenga ndenge apôtre Paul ndenge épître ya Jacques elobi na biso na chapitre 1 verset 22. Jacques chapitre 1 verset 22 abite tozala basaleli ya liloba soki tozwi liloba essaye tokapitalize yango tosalele yango me tosuka kaka na koyoka liloba te parce que kozala biso na litomba te. Nalakisi botosi ya Abraham auti na mboka na ye ake na mboka mopaya ake kosinstale kuna na bapromese oyo elandaki. Nazali kosukisa na soumission batata bamama l'obéissance à l'extrême. Na soumission tokotanga na Genèse chapitre 15 verset 7 tina suka kuna je crois na 21. Nzambe tango amoni ka Abraham azali koluka ye Nzambe asepelaki parce que Abraham a comme camarade na ye l'ami de Dieu. Alors c'est quand qui basa l'alliance to yebine bateya kabiso ngotongo nyonso. Mais l'alliance wana condition ezalaki ya ko pasula babiloko nyonso mibale biteni mibale mais ndeke pasoma quitté. Malgré azalaki camarade ami de Dieu, mais Nzambe a décidé qu'il va kene boumbu 400 ans. Ndenge Nzambe a produsaki yango ba kelo sala 430 ans to yebi yango. Nzambe atala ke lungité. Nzambe na lobi asala ka contrôle ya oyo azaka obéissant. To la biso moko ndenge sali remarque, ba sali biso remarque ate biso la SPC to sali ko accomplir mission en coloté. Donc accomplissement to sala oyo baza koti da biso. Abraham lokola pasolaki ndekete ememisaki ngambo. Mais lokola azalaki moninga na ye Nzambe na mawana ye alukaki a récupérer Abraham. Ayo ko pesa épreuve ya suka otokotanga na Genèse chapitre 22 na verset 1 puis na verset 18. Na Genèse chapitre 22 verset 1 à 18 Nzambe azali kosenga na Abraham apesa ye atumile mbeka ya mwana na ye batata ba mama Nzambe aliaka eloko ya mbindo te. Soko tali na verset 18 wana komona Nzambe azo déterminé parce que Abraham azaki na bana mibale Ismaël na Isaac. Soki Nzambe alobaki tumbelanga mbeka mwana Abraham alinga zwa Ismaël parce que aza mwana elaka te. Alors Nzambe alobi ozo tumbelanga mbeka mwana na yo Isaac oyo moko ya etingia oyo lingaka mingi yako kata batata mama est-ce que to salelaka Nzambe na motema moko to tosaka biloko ya Nzambe to mipesaka na Nzambe ndenge ya lingi azo déterminer na Abraham bana basami balebe okopesa nga Isaac parce que olingaka ye mingi ye wana ndio okopesa ngai. Cette fois-ci Isaac Abraham akangaki motema ayebisaki même pas maman Sarah soki ayebisaki maman Sarah linga pese conseil pese de mwana moko zandoki tout ça azui kaka mwana bakei akomi kuna mwana zo poser ba question abi tokende kaka tokoyebela ngo kuna akangi mwana atie mwana na mesa po asala atumba yembeka Nzambe a pourvoir na sacrifice wana apesi meme batata ba mama tango Nzambe moli musanta zo pesa tinda musala ayebi nini bango bakobongisa na nyonso tosali kosala na nyonso bapesaka biso programme bayebi basi babongisa déjà comment subvenir na ba besoin wana tosala na kobanga te tosala na koyima te beto kima mbango na kosala yango ye moko akoyeba nini akosala. Abraham akimaki mbango ake kotumba mwana mais ezalaki so mwana te alakisi ememe azwaki meme mpe atumbaki mwana atumbelaki na esika mwana atumbaki meme. Obéissance à l'extrême, la soumission. Yango ekomi biso lelo batata ba mama esengana biso telema. Musala bapesi biso na délai. Mais nkolo ya musala moni ke ezali kolala. C'est dit to ko échouer. Alors lokola zengi biso mingi ala musi biso parce que na botosi na biso ne accomplissement ya bilaka oyo pesamaki nde komonana. Yango na batata ba mama soki tozeya kolala topota mbango
tobanga na biso eloko te, totala monene eloko te, tosala bik na chiffre te, mais totelema nde tosala na nano. Soki totelemi tosali oyo etikali ye moko akobimisa yango na nkombo ya Tata Mwana mpe Mosantu. Nkolo na telemi wa. Merci, Papa Eli. Et vous savez le programme. Na comme on entendait Tata Mwana, Tata Molimo Mosantu, Nkolo, merci pour notre maloba. Batata ba mama, moto yo kotosa il faut yeba ye, il faut ndimela ye, il faut sosola ye, il faut yeba monene na ye penza. Moto yo kotosa liloba nempe kosalela yango, faut bozala bomoko na ye, koyeba ye, kososola ye, kondima ye na kati na motema moko. Ozala kati na ye, azala kati na yo na bomoko penza. Pe okosala mosala yango ekobota mbuma. Soki yo oyebi ye te, soki yo ososoli ye te, soki yo otosi ye te, soki yo okangani na bomoko na ye te, okosala ye avec ce qu'on appelle l'hypocrisie. Et ça ne marchera pas. Batata, ba mama, likambo yo biso tozali nango ezali monene. Suka na yango ezali na likambo moko oyo ya motuya penza ebiangami ete lipamboli kosikolama esengo. Kozonga na esika yelaka oyo biso tobongisaki yango na Tata Kimbangu apesaki na mwana na ya liboso komo ya kisolokele oyo yo bongisaki eloko oyo ebongaki emonani lisusu ya mibale dialongana bilaka ekokisami oyo akamataki komo wana dialongana ye nde moto atikaki biso liloba na Tata Mokonzi Abule Papa Simon Kimbangu Kiangani tatola tomola mongongo teya na mokili mobiba ke Tata Kimbangu azali Tata Molimo Mosantu ya mibale tonga Yerusaleme ya sikankamba tonga yango na nzembo biso toyoki c'est à ce prix là ya kosakola ya teya na kati na mokili mobima na mongongo makasi penza azali ntoma sikisiki ya nkolo Yesu Tata Molimo Mosantu mokili bayoka bandimela basalela teya yango et puis tonga nkamba Yerusalem dialongana c'est-à-dire likambo biso tobokisaki oyo biso tozali nango na bosenga makasi tokozwa yango à ce prix là. Awana biso toyoki na nzembo batata ba mama ko bunde tuma pona bonsomi ezali kaba ko sakana nango te po bomo ezelo komabe ekolongola yo dignité ekolongola yo bomotu et puis okokoma lokola simple marchandise eloko ezanga ntina okokoma esekelo na mabota ya bato batata ba mama tokozongela yango mwa moke dans 2-3 minutes mais papa a yebisi biso a rappelé biso likambo ya bahaïtien on a 1960 bayaki awa mpona kopesa biso wa matei quelques noms ya bahaïtien bazalaki on peut répertorier monsieur Daniel Anglade au école na biso ya monene babenga siko mashaka Onel kuna na Kinshasa ezalaki Monsieur Daniel Anglade awa na nkama tozalaki na ba Marc Chassier tozalaki na Madame Christine tozalaki na Monsieur Mukombe bon ici wana nyonso to bayaki pona kosunga pona kopesa biso ndenge papa Kulutu asalaki démarche en 1960 par là makambo ya éducation de base
Pourquoi? Parce que ceux qui montent à Outaki na boombo, ceux qui montent à Outaki na kati na boombo ne seka na passe. Et sengeli ya miyeba pona ninga na zalaki moombo. Et na kosala nini mpote na zonga lisusu na kiboombo te. Bah ici wana si ma mémoire ne me trahit pas. Mboka wana Haïti ezalaki mboka ya ba anciens esclaves. Bazalaki kuna. Bazwaki indépendance na bango babundaki etuma mpo ete bazala libre. Depuis 1791 bazalaki na toujours kobunda etuma mpo ete esclave wana baza kokuta awa epai na biso na Afrique baza kokende kuna bandeko na biso bato mwindu. Depuis 1791 babandaki etuma mpo ete bakangolama. C'est seulement le 1er janvier 1804 que bayaki kozwa indépendance na bango. Tala kuna musika. Et pour nini bakendaki kuna boombo. Ce sont des Africains, ce sont des Noirs. Haïti c'est une île. Baomo, ba noir. Et biso mpe likambo yo batei biso batangeli biso na chapitre. Il faut qu'on yeba nzambe na yo. Éducation de base. Un ami honorable LS a rappelé Ngalobi, mon cher Elébé, vous savez, dans la Deuxième République, beaucoup d'universités, nous avions beaucoup de cadres. Mais lokomoko ezanga qui sont moral. Ceux qui sont tous à la kabatu, vraiment, il y a mis beko penza, engebene, matrice et libération, c'est-à-dire base, tata qui manque. Ceux qui sont à la kana moralité, mi beko à la kana makas. Mais l'objectif 80, tout basala koloba meto sala qui na première place. Hélas, to commune ici comme biso to commis en passe parce que moralité, mi beko ezala kité. Depuis 1960, papa qui soloké papa ba mona qui esengela ki bana na biso ba yekola, tous à la élite, mais éducation de base, mi beko. Enkamba yango ezala ki terrain ya likamo na tata nzame po na ko yekola yango malam. Bana bazali koyeba intelligence, instruction dans la classe, mais bazala na éducation de base ya mibeko makas. Soki mutu azali na mibeko akoyiba te, akoboma te, akosala ekobo te, akokamata mbongo, akobatela ngo engebene comptabilité ndenge yango ezali kosengela. Mais bato bakokelela te, bakozala na mpasi te, ntombwa ekomonana. Éducation de base. Yangona na mokolo malelo tata molio monsanto a rappelé bisu yango kolele kozala kapona nini quand il y a une corruption généralisée mi beko ezali li susote ata oyekbo yekoli ngenini bokozala kaka baombo. La désobéissance a pour ceci comme conséquence, c'est-à-dire la déchéance, c'est-à-dire moto ya to sakate makambo nyonso ezalaka kati na ye ya molimo elongola maka pe akozalaka bomo. Et c'est comme cela qu'Adam a perdu le domaine le plus prestigieux, le plus beau de tous les domaines. Il y a histoire, c'est-à-dire le paradis terrestre kozanga kotosa. Et ya koma ki mombo ki bombo. Batata ba maman pona kosilisa tozo sala rappel. Les kamona botosi il faut toyeba yango malamu. Kolo Yesu alakisi ke botosi na ye kino liwa ya passe nekulusu. Bible eza koloba na biso qu'il avait la condition na Philippiens chapitre 2 verset 5 jusqu'à 8. Il avait la condition de Dieu. Dans Jean chapitre 1 verset 1, Balobi, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais Nkolo Yesu a mis l'ongoli na kati na bonzambe de nyoso, il a pris la condition d'un homme. Il a servi, il a obéi à son père jusqu'à la mort. Une mort honteuse sur la croix. Atomwama. Mokili mobimepe samela likolo nase ba okumba melaye. Voilà l'obéissance. Ndeko collègue papa Ndongi va revenir sur na dossier wan. Menga na kamati kaka exemple wan. Tata ki mangu kolo salobete molimo mon centre akoya
akomema bino na solo nyos nkolo Yesu alobi je suis la vérité mais il y a lobi en vérité tata molio mon centre akomema bino na solo nyos alobi na Philippe ndimela ngai bondimela ngai parce que ngai na tata tozali moto moko nazali kati na tata zali kati na ngai tozali moto moko ndimela ngai ata bokondimela ngai na misala oyo nyonso tonga nazali kosala ndenge papa kabema uti koloma témoin motindami na solo amonisaka misala oyo emonisamaka ete atindamaki oyo atindaki azali kati na ye sikisiki e bazali na relation parfaite bango mibale bazali moto moko kolosabi bondimela ngai ata na misala naza kosala ke ngai na tata tozali moto moko azali kati na ngai ngai nazali kati na ye e molimo mosantu akozwa manso ezali kati na ngai c'est-à-dire nkolo Yesu na tata molimo mosantu bazali moto moko soki tokondimela ata na misala nkolo Yesu asekwisaki ebeme ya 4 jours Lazare azalaki mobali mai ezali te makila ezali te en décomposition. La réanimation est impossible scientifiquement. Na Dieu ma ya Dieu makila kolo Yesu asekwisi ajongi motu et pas na biso Afrique molimo monsantu tata Kimbangu asekwisi mwasi 4 jours dina maite makilate adieu maya adieu makila système nerveux tout abotypé bankoko na ye bazaliti kino na mokolo mwalelo pona ko l'accès nzambe asala na création la créé l'homme et la femme na Palestine kolo soit sekwisi mobali 4 jours awa tata molio monsanto asekisi mwasi 4 jours. Toute chose makamunyo surtout nzambe azali sango isika tata mwana molimo mon centre bangonde bazali créateur ya vie balakisi biso yango okoki kotia temete nata esengeli biso tata Kimbangu yende moto asosoli atatolaki ete biso tokozwa bonsomi nani mosusu atatolaki ye atatolaki biso tomoni etozali banzeneneke esengeli biso totombola mongongo ete ye azali solo tata molio monsango tondimela ye totosa ye ye alobaki na kobotama na 1918 papa Diangena azalaki na ye azali ye uta ebandeli mais papa Diangena atosi kino liwa kuna na lokulu atosi atomwami alongi lingomba etongami e bango misato batosi bango mibale batosi papa Diangena tala mosala bango basali e yalobaki na kobotama lisusu na 1951 papa Simon Kimbangu kiangani yo yadwi mokumba lingoma yango tokosala nini ye likambo nyonso ya koloba na bachapitre akundoli biso chapitre ya 1989 le 28 octobre 36 ans après ameti na esika ya motindami ya mosali azali kosalela kotonga Yerusalem na sika azali kotosa yango oyo bazali komona batracteur babulldozer misala nyonso tu baconférence internationale bato bakanisaki eke olonga te azali kolonga mpo na nini amikitisi azali kotosa azali na condition ya nzambe azali nzambe solo mais azali kotosa biso mpe tozalaka na likanisi wana ya komikitisa ya kotosa ya kozala na bonkonde mpo ete tolonga ye ayebisi biso 105 ans ndenge toyebeli yango 2026 batata bamama nakoyebisa bino mpo ya nini 105 ans parce que en 2026 ezokokisa 105 ans uta papa Kimbangu abanaki mosala oyo foto yeba yango soki tozali kotosa soki tokosalela ifoto yeba pona nini tozali kotosa nani et tozali kosalela pourquoi po tozwa les pamboli na ebandeli na mokilo abiki solo kele to perdaki nini to perdaki paradis terrestre to perdaki elembo Abel Kaya bomaki la Bible qui le dit mais la Bible eza koyebisa biso que tango Adam na Ève babotaki 7
oya remplaçaki elembo na Abel. Tango ya aboti 7 aye kobota Enos nkoko. Aboti Enos. Tango ya abondeli aboti Enos, lisez ça Genèse chapitre 4 verset 26. Babandaki ko benga Nzambe na nkombo na ye. Babandaki ko benga Nzambe na nkombo na ye. Babandaki ko luka pe ko salela Nzambe ko benga ye na nkombo na ye. Nkombo na ye yango wana nde bandaki ko sakolama. Enos abotamaki 105 ans après 7. 105 ans. Biso nyonso tuto yebi ke 105 ans. Na 1921, nkolo Yesu apesaki mvoala da papa Kimbangu. Alobi mosala ya tata isi elali. Ba oyo badwaki mosala basi abebisi yango. Yonde telemisa mosala. Teya moto mwindo. Bikisa ye. Salisa ye. Pe kotisa ye na esika ya bilaka. Ndenge bayokanaki. Et ça fera 105 ans. Après ça qui est voile. A tongaki lingomba. A salaki manso. Et nkolo Yesu yé monto alobaki le 5 avril 1921 que nkamba oyo ekomi Yerusalem na sika. 105 ans après. Ndeko alobi yango. Tango Moïse a silisaki mosala nyonso to ndenge Nzambe alakisaki ye. Amoni atali likolo atali se alobe conforme asalaki nini apambolaki Israël. Et tous allez dans posa lipamboli ezali na makambo nyonso prospérité ezali na makambo nyonso bokonzi ezali na makambo nyonso tout ekangami na lipamboli. 105 ans après basalaka ndenge babengaka premier bilan. Yerusalem na pesa ki po etongami esengeli biso batata ba mama to lamuka banda lelo po ete misala nyonso to bikateli nyonso to bapesaki biso ton oyo to bebisa yango te o biso to komi na yango rendez-vous to bebisa yango te to tosa pona nini Nzambe azongisa biso na esika elaka na nkomo na tata mwana tata molimo santo na kombo na tata na mwana pe molimo santo. Ya solo biso banso tolandi maibandeko basili kopesa biso. Nzambe na biso dernièrement asangisaki biso devant la résidence. Ba oyo bakufa kala bazali ko regretter ke makambo mazako zwa retard. Papa Mizele atanga kimikanda. Ke batu bakuhuta bipai nyonso na mukili. Bako yako tuna. Ya bino Nzambe nde nani? Biso tokobanga te koloba Nzambe na biso. Parce que yaminene ekosalema po mukili elobete ya biso makasi esukili awa totika Nzambe azwa mukili akamba. Na 1958 babeli se ba organizaki formation ya ba communionso presque ya ba bisika bango bazalaki ko diriger et monanaki occasion que papa qui soloke il faut kende na Belgique. Mais papa qui soloke avant ko kende Belgique ayaki awa epa ya mama Mwilu. Parce que tangu wana mama Mwilu azalaki mokonzi ya kosakana te ya lingomba. Mama ayebisi na papa ki solokele occasion e monani. Zila na zwila yo dossier ya ba Belge. Oyo bango moko basinyaki. Po papa Kimbangu abimisila bango roi azalaki na prison. Mama Mwilu nzoka nde mutu azalaki kobatela dossier ya indépendance ya mokili na biso. Bapesi yango na papa kisolokele. Mama Mwilu alobi kuna ozokende na Belgique
occasion ekomonana okozala face à face na roi Baudouin kozanga te koyebisa ye que soki Baudouin akopesa indépendance te ayebe te Belgique il faut abunda Belgique abunda na tata Simon Kimbangu mama Mwilu apesaki maloba na papa kisolokeli atosaki ba ordre bapesaki ye kuna après formation ba test to ba examen salimaki oyo abimaki premier papa kisolokeli lequel Charles Daniel. Mais comment expliquer que examen batu mwindu basali na mindele mwindu abima premier roi Baudouin alobi fona mona mwindu yango nzoka ndenzela oyo mama Mwilu alobaki ke roi akoluka yo yango wana Tito vandaki batu nyonso bakanisaka indépendance eza kado tozwaki eza kado te papa Kimbangu asalaki ya minene kobimisa roi Léopold III na boloko ya sena mabele même ndenge tovandi boye babelge bayebi ke indépendance ya Congo bakimbangiste batu bazwaki yango na liyanga ni tosalemaki na liboso ya résidence plus de 7 milliards quelque na mokili na bawei parce que biso tokanisaka les morts sont réellement morts soki ngai mutu na kodéfinir ce que c'est la mort je devrais commencer par la naissance parce que la naissance est l'acte par lequel un nouveau-né vient s'incorporer dans la communauté des vivants. Mais tandis que la mort, c'est le passage de la vie à la vie. Parce que au séjour, quand vous quittez ce corps, ce sarx, il y a la vie. Donc, nabawei, soki biso tozana kimia te, bango pe bazangi kimia. Parce que bamususu baza ba prisonnier kuna milimu na bango eza konyokwama texte oyo etangami lelo papa Diengenda tanga kiyango na moment moko ya ba événement stratégique le 6 avril 2026 nzambe na biso alingia monisa monene na ye nzambe na biso oyo asimbi mvoila papa Simon Kimbangu Kiangani mokili mobimba papa komibimisaka yende yawe Dieu le Saint-Esprit Hagios Pneumatikos tozala na molende ya kobundila likambo na biso mikumba oyo mizali na démarche oyo papa za kolukete tosala oyo akopesa biso échec papa ko regrette komona mwana ya boye apesa papa soni biso batindi biso botongi ya bandaku bosombi ya mituka kalite ya ba visiteur tokozwa biso toyebi te mokolo mosusu nakopesa ngai nalingaka kopesa mwa ba exemple ya bonzambe ya bapapa. Un jour papa Mbenza akendeki na bilanga na biso moko ezali pene ya nkamba wa amemaki bapaya moko kati na mutuka bango bayebilaki kuna na isika ya musala ke bazali bapaya ba américain menzoka nde bamemelaki mama moko présidente ya Afki na Lukaya na tangu wana bamemelaki ye mwana na ye ya mobali akufela mama est-ce que oyebi mbuta mutu oyo tite papa ti azali américain après alobi yo kufelaki mwana na mbula moko boye ya mobali ti oui papa mwana na yo ye wana mama zingi mwana na ye kuna isika papa kende kutala misala
bawei plus de 7 milliards quelque bandimi na bango ke soki batuni biso mukunzira bino nani biso tokokanga minoko te tala il faut tobimisa nzambe na biso poasa yango tolingi biso kimbangisi te tozala nde bana ya botosi kotosa eza malamu na tango na bakoko na biso bazalaki kosumba ba esclave maintenant soki mokunzi oyo asumba ye alingi akufa bakotuna bamumbu nyonso na kati na bino nani alingi aakompanye mokonzi na bino kuna na mokili na bawei me bazowela tino ngai moto na kokende na servir mokonzi na ngai kuna ye aza kokende role ya liboso ya kojoue ye moto akolala ya yambo na libulu bakozwa tango wana basanduku ya malunga te parfois lwandu kaka bazingi mokonzi aza koyemba na banzembo ya bango ya badansi na tango wana asepeli po azokende elongo na mokonzi na ye na séjour de mort. Donc bamama na ngai na batata to se rappeler que likambo ya pasi na biso bawei na biso kuna bazali mingi baza pe na pasi mangomba mosusu babloka bango baza na basheni ti lelo. Donc likambo papa zobongisa to bapapa baza kobongisa papa Simon Kimbangu kiangani biso tokokoka koyeba te me ya yebi. Donc le 6 avril 2026 na bana oyo papa pesi misala ete basala te balongola pongi na miso ba passage oyo batangeli biso nzambe na biso akomi monisa ke ngai nde yawe na sala kabikamwa tozala te lokola kuna na tango bakendaki kosangana kuna na Nice na concile de Nice banso batundaki na salle plus de 300 évêques mais nzoka mutu azalaki na solution un simple diacre Athanase batuni mutuna bino ndenge nini boyebeli différence eza nini na tata nzambe na mokonzi Yesu Kristo ba évêque nyonso basukaki mais diacre moko Athanase atomboli kaka mosapi mais comment isika ba évêque bazali ba grand théologien bongo un diacre ye akoki kozwa solution na likambo oyo bon tellement ka insistaki batuni ye pesa biso différence nini ezali entre tata nzambe na Seigneur Jésus-Christ yalobi na tata nzambe na mokonzi Yesu Kristu bazali homo uzios même nature. Est-ce que koko zo exemple ya kumonisa likambo ya boyi? Oui, alobi ke soki bobongisi moto epeli tango kokabula moto wana ande ya combien de feux? Est-ce qu'il y a un feu supérieur au second feu? Batu babete ki maboko. Donc na likambo na biso likulu ekomi tour na biso tolianze te ya bololo topesa nzela papa sala misala na ye alingi asala bawei baza kozela biso mpe toza kozela ti lelo na mboka na biso oyo apesa biso lipanda ayebani te oyo apesa Congo oyo indépendance azoyebana te mangomba mingi baza kosevanteke bango batu basala yango. Roi Léopold III azalaki na prison kuna na Allemagne akendeki koyekola ndenge basala kabaminduki mais faute asalaki akekozwa makangu kuna mwasi aza kokamwa ke mutu oyo naza na ye na ndako soki aza kosukula chemise akolongola te sengle akolongola te sécurité eza likambo ya moke te mwasi ake koyebisa ke naza na mwana mobali moko
il faut azala un belge. Mais ata aza kosukola chemise elongwaka te, sengle elongwaka te. Bayiko organiser recensement. Bakozwa bamangwele batu banso basalaka kule na izini ya minduki. Alors, roi Léopold III akendeki yekola ndenge kusala minduki. Ba forcer balongoli chemise, balongoli sengle. Nzoka nde ba habitude ya kala bakomaki na ye na mokongo. Roi Léopold III, roi de Belge. Bakangi etela ndenge bazwila ki epona kotia ye na boloko na se ya mabele. Mutu akendeki kopesa biso solution na likambo yango. Donc ezali bongo papa kisolo kele lukelo Charles Daniel. Balingaki ba corrompre ye. Balobimbo bodo azongisa ki bien ke mikanda oyo tozana yango. Toyebi mosala tata Kimbangu asalila kibiso. Bameka ki ko frapper monnaie en honneur ya papa Kimbangu. Maintenant monnaie wana eza kobima mundele alali mutu mwindo aniatie na mutu. Balobi me yo moko tata Kimbangu tala kaka. Mbongo tolingi to frapper. Mutu aniati mundele boyende nani. Bo pesa biso nzele to kobongisa kaka indépendance to ko pesa yango. Donc ba mama na batata biso banso to fungula maboko to fungula mitema. Papa Simon Kimbangu Kiangani asepela asala oyo akani kosala parce que likambo na likambo ezalaka na tango na yango. Donc likambo nyonso ezalaka na terme technique babenga yango kairos, moment indiqué, moment propice. Papa zana likambo abongisi tokozwa eza bolamu ya biso banso. Donc ba mama na batata oyo bambuta bateyi biso ezali bongo. Toza kokamwa kolala kolamuka mikolo mizako kende toyoki ata lukito te ke no kuna babandi kofabrike bazobeta babrike rien. Est-ce que baza ko nettoyer esika ndako na bato ekozala rien. Est-ce que wana tozobongisela papa a réalisé azwa nzela ya kusala makambo na azobongisa ye asimbi mvoala bon na biso bandimi muto bateya ye bien akoyeba kotosa tata Nzambe parce que nzembo toyebi yango toyembaki yango tata Simo wanlongo kenina bazongisi kala wanlongo si wakembela omibulisa bongo yope osepela. Mais tokomi na tango oyo kimbangista kusala masumu nanko. Kimbangista akusala masumu nanko. Akobanga mutu te. Akotosa mutu te. Kalite ba kimbangista tuzuli bango wapi. Donc ba mama nangana batata papa to sepelisa ye biso lifuti ekozala. Zwa kaka exemple yo soko ba pesi yo charisme ya kosekusa bibembe par exemple lukumu ekozala ndenge nini. Ok ikune na mama yemo banso la musi lukumu nini ya ndenge nini papa kabeli yo omoni. Donc Nzambe na biso azomema biso esika mwindo akomona na et puis na 3/4 ya mutu mwindo nanu tozwi atanda mbute tomeka topesa papa maboko tosala volonté na ye bongo mwindu anetwama na kombo na tata na mwana pe mulimo santo. Na kombo na tata mwana tata mulimo santo, juste pour ajouter un chapitre 105 ans au Kotanga yango na Genèse chapitre 5 verset 6. Ezali âge ya 7 abotaki Enos po ete babanda kobenga kombo na Nzambe. Il avait l'âge de 105 ans. Voilà, donc Genèse chapitre 5 verset 6, 105 ans ezana verset 1. Na kombo na tata mwana tata mulimo santo.
Merci. Merci, papa pasteur. Bokoki kokende ofanda na bino. Manso yo ezali koloba malelo. Ezali ne tata mokonzi abule papa Simon Kimbangu Nkianga ntatindi biso eloba maboyi. Tozali na chance. Biso nyonso tofandi kinya tozali kolanda maso. Na mokili mobimba pe bazali kolanda biso. Oyo chance tozwaki na 1989. Papa balubaki na papa Dengenda ete appareil ba telefone koya oza awana nkamba maso mazokoleka awana nkamba na mokili mobimba ezali kopanzana. Obiso batuto yokaka na tango wana tozali sona ekimeli mususu te ono nga na yokaki te nga na yebaki te badifisaki yango te. Yango mingi oyo toyoki awa. Yango tozala bana ya botosi. Likambo oyo papa Simon Kimbangu Nkianga na ekobakisa pona bandeko na biso ba haïtien, ba américain na ba français oyo batiaki na biteo batiamaki na biteo la oyo ba kimbangiste banda na Kinshasa province Congo Central awa pe na Nkamba. Likambo oyo ba papa pasteur ba uti koloba kama buwumbo ezala kampasi lo kapasi. Ba haïtien oyo baye kofanda awa na Nkamba. Tangu baye ba papa ba loger bango na bandako papa Kulutu. Tangu wana camp de professeur etongamaki te. Etongamaki pona bango camp de professeur toza komona. Ba papa batieli bango ba volontaire pete balambela ka bango. Ngai musala na ngai ya kolokota biloko kolia na âge wana ya 5 ans batata balakisaki ngai. Bayebisi bango ba professeur wana ke eloko nyonso okuluka kolia botundaka mwana oyo mbenza. Papa azalaki na kobokola na ye na balape na ye bantaba ba poisson oyo tomonaka kuna na ba étang nyonso wana. Alors, tango ba volontaire bazo kolambela bango ba haïtien bazo lia malamu te. Ba kolambela bango méthode nyonso bazo lia malamu te. Sika ba yebisi ngai ngana ko yebisa papa Mfumambanza. Papa Mfumambanza aketuni bango ayebsinga tuna bango pona nini bazolia malamu te. Na tuni bango papa tindi ngai na yako tuna bino pona nini boza kolia malamu te. Alobi to sepeli lokola papa tindi yo. To moni vraiment eke lobiko. Pamba te kuna batinda kibiso pasi na Haiti kuna. Eloko ya kolia ya liboso po ba olia malamu fo pilipili ezala ebele voire même kutueke ata eloko mususu ezate pilipili kana pilipili bakati kati pilipili yango tokolela manioko. Eske biso pilipili tokoko katela ndengo ekutumba estoma ekasi boumbo tokendaki. Tina ya boumbo wana tokendaki bazokolesa biso pilipili ebele awa tomesani kolia pilipili te. Kuna baza kotiela biso pilipili repa mobimba eloko mususu te pilipili pika na pilipili olia na fufu olia na kwanga po kuna vimania okesali. Elakisi ete boumbo pona ko empêcher bango balia malamu te na tango wana komona banzoto mike pona bazolia malamu te pilipili.
nake kopesa réponse pa ya papa papa alobi bon bobanda kolukela bango bapilipili bobanda kopesa bango siku babanda kolia na ndenge bango balingeli ti bakoya komesana eke baya komesana biso ndenge tokoliaka bowumbu tokolia pilipili lokola ndunda yango babanda kolesa bango bamesanaki ti mpe sikoyo tokomona ke bamisusu bakenda kaka ndenge wana bongo baaméricain soki bamoni ndenge wana pilipili ndenge wana ntango bango moko bahaïtien babandi kolamba bazotya pilipili baaméricain bazokoka kolia te barevolte bahaïtien balobi ete bino mpe fo boliaka lokola boye mpo bino bato boforce biso kolia pilipili me awa baye kosangisa bino obozala bana tata moko mama boyokani fo ezala yango eyaki komonana ke batongela yango bandako ya mbangu na camp professeur bandako nyonso wana tobenga camp professeur po ete bakabola bango baaméricain na bahaïtien elambeli wana bango balapike ntango tokendaki bowumbu bozokolesa biso pilipili repa mosusu te pilipili na pilipili ata eloko nyonso bakolamba ata nyama pilipili ya koleka bombo yango papa mfumalongo papa dengenda kuntima alobaki ete tondima te tozonga susu na bowumbu ya mbala mibale na ntina biloko ya kolia yango bozokomona eke kolona mpe kobokola bana ya israel bakendaki bowumbu na egypte mpona biloko ya kolia elelo baza kotinda biso kolona mpe kobokola ya biso moko ntango wana ndenge papa alakisaki bango ngai eloko nyonso bakozala nango posa ezala poisson ezala lapin pigeon biloko ntaba ngombe fo tokende na ndimba nkenge tosali programme ngombe ekufi tosali ntango wana bacongélateur eza te katikati toyitiiti yango tobanda kosalela toza na posa kolia mbala tosali bambala manioka nyonso wana jardin ya liboso ezalaka na mai ya nkamba na porte ya bamama batokelaka mai nsima ye komonana ete awa mpe na mai ya nkamba ekende na tunungu kuna na esikaki mbele jardin obligatoire mpona bato wana mpe baliaka ndunda sika elongwe wana ekende na likolo ya mai ya nkamba kote ya ndako ya kayombo emonani etike kuna mai ya nkamba mosoto nde kozongisa bazongisaki biso esika Jean Paul azali mpona kolesa bapaya wana yango toza komona kolona mpe kobokola kambo ya suka papa Simon Kimbangu nkianga na ye koloba na ntina ya devoir bapesi biso mpona le 6 avril l'an 2026 ndako ya nzambe oyo etongami ezali bilaka ya ye moko tata molimo santo papa Simon Kimbangu mintinu bilaka mozole bilaka mai ya nkamba bilaka eloko moko te ekoki kosalema oyo eza na elaka te oyo na kati na tata molimo santo yango biso toza komona ke papa soki ndenge ezali nde bilaka toyoki ndenge batangeli biso na mokanda na tata nzambe koloba ete 105 ans yango bilaka akoki kosala likambo te oyo eza na elaka te l'an 2011 papa Simon Kimbangu kiangani ndenge alobaki ete réhabilitation ya papa Simon Kimbangu bato na mayele batunaki batata na ye basali yango te me mpo na nini ye fo esalama tuna papa Simon Kimbangu yangala répondre bango ete botala na maloba papa Dengenda ntango elingaki kosalama na 1991 le 12 septembre esalamaki te
papa diagenda lobaki ete kosalama après 20 ans 20 ans yango oyo ekoki fo esalema basengi ye oyo mutu akokendeke kosambaka na tribunal oyo akofundaka afundaka na leta mikanda ekosalaka te mutu fo bokanga ita likambo boye boye baepreve yango oyo asali boye po ete bakanga ye to basambisa ye esi mikanda tata Simoki Mbangu banani bafundaki ye banani bayaki kokanga ye eske mikanda wana ezali papa Simoki Mbangu akotaki kaka esika na résidence abimisili bango mukanda tala bandeko baprotestant dagombelo tete ndenge bafundelaki ndenge toyokaki message papa diangenda papa akisolokele pardon eke ntango bafundi papa Simoki Mbangu alobi ete ngai nandimelaki bino nakomaki mondimi na bino pamba te batindaki bino boya koteya biso likambo tata Nzambe kasi bino boye kobalola makanisi ena mukanda wana bakoma ete c'est vrai toye po ete toteya likambo tata Nzambe kasi toye komona mususu oyo aza kosalisa oyo kolo Yesu alobelaki te akoya kosala makamsi yango soki ye asali bongo biso matei na biso nani topesi te tokosala ndenge nini mikanda wana ntango papa Simoki Mbangu yanga na bimisi yango bango nyonso balobi oyo mpenza eza kaka likambo tata Molimo Santu yango tomonaki réhabilitation lambe 2011 esalamaki mpona nini bilaka likambo nde ezali awa na Yelusalemi toza bana ya mapamboli ndenge tata Molimo Santu aza koteya biso azali kolakisa biso tolanda ye akangami kaka na makambo nyonso misato batikeli biso batata bolingo mibeko mpe misala okomba tata mwana tata Molimo Santu amen. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV.